nalamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka nalamuki na sisa nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve. Naza la plaisir makasi akoba koboza ebele pona kolanda magazine na bino Ereka Info tolobi kimia eza na mabuta na bino. Ereka pona yo olingi okoma mama lopango to pe tata lopango tala le président Ziko Mukanga aye ko faciliter ba congolais. Ereka nani akotsa lisusu tembe bilembo yangoyo mosala ezomonana après avoir kopesa plus de 5000 motos na bawewa. Président Ziko Mukanga représenté ba motocycliste nyonso ya République démocratique du Congo aye lisusu na opération koma kolo lopango oyo ezolakisa puissance pe serré ya président Ziko Mukanga batu ebelo bozali komona bayende kozwa mapango na bango bapesaki bambongo na bango bamoni bilembo yangoyo bandaku yango ezotongama bawenze pe yangoyo botala bino moko président Ziko Mukanga sisa bidimbu mosala nde ezosalama awa na $1300 ya pamba ozwi lopango na yo babengi yo kolo lopango. Et ça lui a plaisir, papa. Pour la que dans 2 ans, 3 ans, en tout cas, la commune le pan vraiment, n'est c'est pas la pongia à l'aise. Nalia tenaza à l'aise. En tout cas, tu s'appelles Mingi, Nalikamboyo. Ya Yesu evitwa yangoyo ya Yesu evitwa yangoyo toko parole lopango njingana longi papa via kofutela esilie nzela ya motuka pe ezali nzela kitoko concession ani petense o bozali komona. Président Ziko Mukanga atie yango nde pona ba Congolais nyoso na mbongo mukie okomi kolo lopango ba aveni yango ezali aveni Ziko, aveni Ediko, aveni Lulwa, ba aveni eza ebele yo pesa kaka confiance na président Ziko Mukanga okozwa lopango na yo ba kolakisa yo lopango na yo ba bengi yo kolo lopango. Président Ziko bato nyonso bolanda ye poko makolo lopango tika mangaba kufutela soki botali malamu lelo to tie déjà ba tracteur misatu oyo zo sala déjà musala awa na opération koma kolo lopango na bango ya muke ezali mwa passe na bandeko bakaki sango ya $1000 mais lelo lopango ekomi 1300 bandeko nyonso na $1300 okomi kolo lopango concession ya liboso o to salaka na $1000 esili to bani na concession ya mibale $1300 na 1300 kosala na mpono za lopango oye na $300 opesa lokola compte tango kopesa $300 1000 ekotikala ozwi 1000 ano divisé yango par 12 obandi kopesa muke okomi peke lokolo lopango toyokane déjà na société ya ba américain c'est-à-dire ndenge tozosala boye d'ici 1 mois bazoya kotonga 10 000 maisons batongeli yo ndako ya 2 chambres à salon na nyongo obandi kofuta muke pona kokutana na président Ziko Mukanga yo benga nanu numéro oyo to peleka na avenue Victoire numéro 42 quartier Kauka are Mabaya na commune ya Kalamu okomona immeuble Efra kota solola yo pe babenga yo kolo lopango. Président Ziko Mukanga mosungi ya ba Congolais kolemba pe kosunga ba Congolais te. Ereka Toleki bongo na religion boye bakokuna l'église cité Bethel Congolo bazali toujours na série ya enseignement au bazali kolanda les ennemis de ma bénédiction pona koyeba mingi tolanda. Ereka na adoration de culte oyo et fongwamaki awa na église cité Bethel Congolo e kambamaka epa pasteur Placide Lufulabo thème tope mama na likambo o bazali ko partager mikolo oyo ezali bongo les ennemis de ma bénédiction kasi bo simba que sous thème ya dimanche 16 avril ezalaki la précipitation tope kowela na mutema duku bozwa tin kolanda ndenge ni pasteur afongola ki matea
ces choses. Et c'est que mon client qui s'est mis sur ma camboyo. Un chien qui aboie, qui est trop pressé à la chasse, il n'attrape jamais les gibiers. À force d'aboyer dans les brousses, le boa va le bouffer. Mais dans la chasse, quand vous avez un chien qui n'aboie pas beaucoup, il vient avec les gibiers. Moi j'ai chassé avec mon grand-père. Moi, chacun, tu m'as dit, tu dis, moyen que les diables utilisent pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. Si moi quand j'étais engagé, si j'étais pressé, on me payait $40. J'ai loué la maison de 5 ans. Comment manger? Comment subvenir aux besoins de la famille? Mais qu'est-ce que je dois faire? Alors les autres me disent abandonne ce travail. Paré boulot, on qui non, marpa. Paré boulot, Bon comprendre que à l'église cité Bethel Congolo enseignement des enseignements pour pasteur Placide Lufulabo avant na kati na makomi nango azali ko bengisa yo dimanche ezali koya otuningate église cité Bethel Congolo ezomi wapi ezomi sur avenue Congolo numéro 34 na commune ya Barumbu. En tout cas yaka dimanche oyo na ngonga ya 8h ba kozela yo biso tolobi ngai na kozanga te na kozala. Qui se trouve Erika. Merci Nabino Balandi à magazine Erika Tokomi tango ya rubrique nabiso otobengaka invité du jour ya lelo toyambi bongo Mosakoli na Nzambe na kombo ya apôtre Excellence Lupembe Mobali azali bongo mosali na Nzambe tolanda ye na bokebi nyonso nini oyo tokosolola na ye. Mbote apôtre Excellence. Mbote na kombo na Yesu. Mbote na kombo na Yesu. Question liboso, pourquoi lelo osepeli koya na émission na tenu oyo na nzete oyebisa kinga uti ngomba mais okiti boye pona ni? Oui. Na siko ya boye tope ko kitabo za vumelo ka sonite. Parce que na ngomba atba mona ngai déjà na lataka ya ngoboyi. C'est que ceux qui bomoni mutarati sac c'est qui ngino bake madikambo zali. C'est qui balataka sac te kaka na bopete non. Même David lorsqu'il a sac pour dire comme zali. Avec un problème, il y aura la sac. C'est ça. Lorsque Pemboka Congo makambo za ko simba te ko marcher malamu te. Tu ba via batu izo senga nganga ya Nzambe ifasane. Ala ta sac. Même Yesu ataki sac. Bible bi Yesu akina la maka moko. Oya banena ba bo mona kino akola kinango. C'est ça. Il a dit ça qui Yesu ataki. Même Joseph ataki sac. Oh papa na PC ba bitaki ya multicolore. Il a dit sac. C'est ça. C'est que nazala mabondeli, nazala tournase, nazaki na bangombe ebele, ba lozizila ba mangengenge, ba badara, ba SNPP, campus, tout. Ndengeni osilisia okekoto, osilisia okekoto. Oui, ndenza mandeko orientenga. Soki nazala en couleur orientenga ke kinengomba boy. Nake. Kinengomba boy nake. Sabe ko la bisra le ke kinengomba mo be na Lubumbashi nake. Ça serait kinengomba mo bo na pays tel. Nake, c'est ça. Le Lengenzamba Zako orientenga, le Lengenzamba zo memang le Lengenzazoken. C'est ça. Apôtre Excellence Lupembe Mobali. Ozana église to zalikaka musali na Nzambe oyo o Nzamba lobelaka opesaka ba message. To ozana ecclesia oyo kambaka. Oui. Église ezali oyo na église na kambaka ezali. Mais engi ko lobate nazo répondre à la question engi ko lobate que pour moto aza la ministre de Dieu to aza mosala Nzambe il faut une église il y a 100 000 personnes non yango na te moto roza penganga ya Nzambe Nzamba tomba dio non c'est l'église te basa ko na kata Bible basa na kata l'église te na bitu soko la kisanga église o eli bana ko kamba
nayebi te église oyo nani samina ndeko kamba nayebi te ezali te mais naza na bana ona kambaka église ezali ona kambaka c'est ça. Mikolo uti koleka na bane je crois koleka ki pa na biso na 2020 ou 2021 2019 voilà au pesa ki biso ba message par rapport ya coronavirus au pesa ki biso ba message je crois que et ceux qui toko kozonga mamuke sima na ba message o leka ki na ngona magazine Ereka voilà ba message na pesa ki ya coronavirus na pesa ki message ya coronavirus te coronavirus e bandi awa na pesi message ya coronavirus ke kokota awa lorsque coronavirus ne quantité pena lo ben malam que soki to lukinza bete et dominé peut to mona ki coronavirus makambo sala ki na kata Kinshasa tout na pesa message mona ki kokisa maki pe à part ba message ya coronavirus bo ba message bilongo na pesa ki kokisa maki bo yebi na zaki timing ya koleke pa ina yo ba message bi na pesa ki à part coronavirus bo mona ki kokisa maki pe message ya coronavirus na pesa ki bo mona ki ndesala maki c'est ça. Lelo on a ebi ke Musakoli obimaka pamba te soko bimi oyebo enengo lobi ke lelo o lati vraiment tenu na yo oyo salelaka mabondeli et ce que likambo ezali tonto yeba likambo ngo ezali nini oyo elatisi yo saki boye oya lelo awa na oya penza lelo awa na plateau na biso ya magazine Ereka. Ah merci. Nangina répondre boye Musakoli abimana pamba te. Musakoli Asakoli rappelle chaque jour te. Musakoli à terre rappelle chaque jour te. C'est ça. Eza Musakoli marana saison. O Musakoli abimaka. Eza te que lelo ndi tout mona ke bon. Ba sakoza Musakoli mususu nzamba tombolier, eza pona libota na ye. Bazali. Eza na Musakoli mususu nzamba tombolier pona quartier. Bazali. Eza pena Musakoli mususu nzamba tombolier pona commune mo songolo. Mais eza na ba sakoli ko ba Jérémie ba benga ke prophète des nations. Yo za la catégorie ni Gai message na ndemte et pesa nga bisika nazali parce que na pesi message ya Angola na pesi message que président États-Unis à cause du coronavirus a robela et kokisami na pesi message ya dollar la fois passée na bege dollar qui était na 80 mona dollar qui taki c'est que message yo nga na zo pesa ndenge ko fandi sanga bisika o esengeli parce que yeso tout le bantu mabike bolo bakanga na zana ninga komi le bateau nga nazali. Même à Cambo, nous avons sandé que l'on a nazali, c'est ça. Parce que hier sur le bas, tout le monde nazana pour le bino. Peba tout le bas naza, nani. C'est ça. Sans plus tarder, bah lundi oyo baza ko landa rubrique oyo invité du jour ya magazine Ereka baza na posa ba yoka nini oyo nzambe auti ko lobela yo na ngomba oyo paso kiti olobi ki okiti pe tomoni yo na teni na yo ya ngomba o sambelelaka toza curieux ko nzete na mona nzete ba komini ni po ba ko confondre ma msusu na banganga te. Ah bon, nzete d'abord so moni kombo na yo ba komi kombo na ngai kombo na nzete boye ya liboso esungana no biso na ba montagne. Et donc les bossons c'était so moni nzete mutu tanzana nzete na ngomba esungana biso ko mata ba montagne et donc les bossons wana ya mi balé sunga biso na lo za na jeune moi ko lemba ba jeune wana boye nzete sa nini izo sunga yo na mabo lembo ngo ko ya boye ba jeune makasi nzete sunga biso. Ah mususu pe na katika ya nzete onde na simba biloko la lingende ya Mose ezaki ya Mose mais inzamba babi nini babi nyo verge de l'Éternel c'est ça babi nyo verge de l'Éternel lingenda nzamba tasomba kite lingende ezaki ya Moïse mais quand même verge wana babi nyo verge de l'Éternel bomone ma mesalaki. Bon, na tuna susu poto kota na message proprement dit toyeba ça qui nengo lati olati yango ti mukolonini to eza obando lataki yango ti okozo continue ko lata yango ti na période ni. Merci. Tant de j'ai commis PDG Koki eza makamo kola la kesinga pour la délivrance ya RDC. Alexandre pour la délivrance ya mboka na ba catégorie presque tout. C'est que déjà na zabo na déjà na sengo. Déjà na CPD. Ils ont le rôle à David, Aziasko Salomon Sani. Aya. Lorsque David, Aziaki Salomon, il y a le Moulani. Alors, vous savez parce que Salomon Sani, Azio na Katia Congo. N'a habité. Salomon Suezana. Salomon Zoya. Papa, Zala, t'as la caméra, le bas message pour Nzambe à. Voilà, Nazaki de Kolo Angomba Nkolo.
alobelinga makambo ebele makasi pour makambo etali surtout mingi mboka na biso kola lo makambo ebele kola tali singa likambo ya drapeau na moni drapeau ya RDC ba tchako na pouso matiti ba okende kokunda kobwaka drapeau oui drapeau ango na moni drapeau ya RDC na kati ya food ba okende kobwaka drapeau na tere misi pouso wana na matiti on lorsque tu m'as dit kokitsa matiti tu omona drapeau ya nini ya RDC na kati mais drapeau na moni ya RDC drapeau na moni ya RDC s'il vous plaît bato bazolanda ngai eza drapeau te c'est que la tali sera véritable drapeau ya RDC ba ebisa drapeau ya RDC mais tu omona drapeau oyo mais ko la tali sera drapeau ya RDC bazokende kokunda bazokende kobwaka eza drapeau te c'est quoi un véritable drapeau RDC. C'est qu'on a comprendre que lorsque véritable drapeau RDC ko tombe défense en beaucoup salé. On connaît tel singangote. Mais ils a drapeau, il y a beaucoup d'angai. Dans ça congolais. Mais on connaît tel singangote drapeau. Attends, véritable drapeau RDC. Ils ont couleur. En tout cas, éviter. À part hôtel sangai drapeau RDC. Nkolo ayi kotali sanga lisusu pona makambo etali maponami élection isa maturo pona nga kuna mona ke atali lobi élection salima pona ngai atali lobi kuta élection salima non na mona élection salima bongote c'est que élection monto azoleka turo aoleka 80% na oyo azui 80% na moni deux personnes à drapeau batemi kola drapeau pona maponami na moni moko na gauche moko na droite mais nkolo a sélectionné moko pa yebisi mutu muswana tikela o mususu nzela pe na moni o muswana alonga na bopete atikeli muninga nzela muninga gagné na 80 quelques pourcents c'est ça nam élection et salima bongo de c'est que nzambe alinga sélectionné makambo nyonso oza koloba ezali koengage kaka yo oyo olobi osololi na nzambe ngai nazotia yo mosapi na monoko yo osanza makambo ozango na libumu yango tozokoka yo makambo oyo nkolo ayebisi yo siko apesi yo kombo ya mutu yango te nkolo atelisi ma mebele namoni deux personnes baobunda bitumba oyo mais na kati ya deux personnes nkolo a sélectionné mutu moko c'est qu'il y a deux personnes wana moko vertikela muninga nzela ndenge nkolo a sélectionné c'est que l'élection tout les élections moko ezalango facile bisika délivrance ya Congo zo yangwana c'est que l'élection to leka tout délivrance ya Congo za place moto azali koloba komona ye apôtre excellence modim oyilingo lakisa mobali lupembe ba tout ceux qui bazana besoin ba solola na yo ba kutana na yo to pe ba communiquer na yo ba ko sala ndenge ni soki bato bazana posa ba kutana ngai yo zali ozana ba coordonnées na ngai ya téléphone numéro na ngai zali ba ozwa numéro 081 80 80 780 soki ba bengi nga na numéro wana ba ozana facilité ko zwa ngai 081 80 80 780 soit bazunga na 0900 75 71 67 0900 71 75 67 c'est ça. Na lingi na tuna question moko na message oyo olobi nkolo apesi yo atalisi yo pourquoi pas ozui courage wana ya kokende directement vers mutu o monaki ba ponier ekozala moi passe na prochaine émission to fungula makambo susu na prochaine émission to kufungula makambo mususu makambo zebele nkolo alobi na kati na ngai to kufungula makambo mususu na prochaine émission mais Boromon a déjà travaillé à Sinebele. Hein? Boromon a travaillé à Sinebele. Là, si mon toango déjà, toujours y est déjà. Mon toango toujours y est déjà. C'est ça. Pour les Congolais, bakonzi ya mboka, bato ebele o bavandi bazolanda magazine Ereka. Nini okoki bakisa na oni so tskoloba. To so zakina makambo onga na tuni oto liana bakisa. O na ko bakisa to kamana nzambe. Toka nzambe parce que délivrance ya mboka na biso e kona mboka mutu musuti maboko ya nzambe toka nzambe to sambela ezala makambo ya guerre ya este ezaba arme te te bozala ba missile te nde aussi sa guerre ezaba bongote
Soit qu'ils avaient pas Ndouki, mais Moussa Kotate. Moussa Laurent Désiré Kabila, mais à Kotate. Parce que quand mon bout, il y a un Ndouki solo. Mais là, c'est là que Moussa Kotate, ma bolongo. Ma bolongo. Na ma bolongo de tokolonga. Na ma bolongo de tokolonga. Na ma bolongo de to, c'est ça. C'est que na ma bolongo de tokolonga. Bible bi Moïse bitumezo bundama mais Moïse azuma boko na seni atomboli dikolo. Lorsque maboka Moïse zo kita Israël ba osani ba beta bango. Mais lorsque Moïse otomba boko na ye Israël oza le plus fort. C'est ça. Et ça il faut construire ba nganga nzambe. Pe lorsque guerre ebundama na est connaissance na biso s'il vous plaît. Na che biso ba sala nzambe corps du Christ en général. Et ça mabolongo za wapi. Na c'est et ça m'a dit que sa guerre à Est. Et ça nous a même tout ça ni assez de sa guerre il y a Est wana. Soit bitumbo na RDC mobimba. Et ça m'a dit que ah tu vas missile bâtir à wani non. Quand zo bunda. Ils sont zo bunda mais ma bangue outil lolé ça ni. Ils ont quitté. Afin que Israël za makasi. Bible le dit que ma bato ba kufa ki na mabanga na o Israël bomaki. Bato ba kufa ni mabanga bazake belé na kité mabanga. Et ça kinzambe. Je crois que le Ngomba au Oumeli, le 6 avril au Zalaki na Ngomba, mais du moins au Yokaki ke ezali journée moko comme férié, bati yango pona combat topé lito ya mfumu Kimbangu. Ozana commentaire ya kotia na pona journée le 6 avril wana. Ba commentaire ezebelete pona otia. Ngala comprendre place wana to comment ça la boye. To traduction ni contradiction mo ezala. Na liboso ya église ya mfumu Kimbangu. Bakoma nini? Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial qui Simon Kimbangu. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial mfumu Kimbangu. C'est qu'on a envoyé un spécial, Yesu spécial. Bien église de Jésus-Christ. C'est que c'est mfumu Kimbangu. À ce qu'on voit nani? C'est ça. Et bon, pour le 6 avril, on a bon, on a mis place wana, côté en place wana, et ça va reconnaître. Oh, bon, bazali. Et ça m'a bêté comme peu de choses, on a une église, une église mususu, bah, on a bien, bah, une église mobile sangola. Et ça m'a bêté. Pour l'angana moni place wana, place wana, m'a bien place en ezate. Mona yo ya suka pona to kabwana na rubrique na biso oyo ya invité du jour oyo oyaki okutala caméra olobe mona yo ya suka na passage na yo ndenge na tiko loba liboso Congo komona ke bazui drapeau ya RDC drapeau te véritable drapeau ya RDC bazo kende ko kumna yango c'est que c'est ngate lukande to sani toko to récupérer yango c'est que c'est nga conscience ba kokoni to sani to mizongisa bisonyo surtout to mizongisa bisonyo surtout au mona RDC poto longa yesenga ni pona RDC to longa yesenga muta sala kabilanga sani asa bilanga muta beta kabala sani abeta bali muto asimba kabanduki aza soda asa munduka sani akene nini akende etumba bino bapanzisango bosani bapanzisango na bino malamu biso banganga ya nzambe tosala musala biso ya bonzambe seke esanga mutu na mutu ayeba o yazali place tolonga yangwana politicien asala politique ne malamu biso tolonga ngwana politicien tika la politique mutu osala bilanga tika la kosala bilanga o sala musala mosongo tika na musala wana sala yango malamu yango tosala ketolonga po ezate ba Congo mobimba ba osala non. Même na kati ya 12 tribus Israël libération ya Nzambe soit soki Nzambe alingi venger Nzambe ki parle sote au moins soit Nzambe abiki ndebe ngena tsisa bitumba oeza na mboka ya eze so bitumba mabwe Nzambe azoka ba catégorie surtout Nzambe azoba ni batni tout impoli akei hein batma ba sali ba bondela ndumba akei impoli akei voyou akei ba ngoni Nzambe azoka ba ngoni to seni asangisi basani pa kisani ni pour intervention Nzambe bibelo biboyi lorsque Nzambe zo linga boma Akaba sangisi banani basakoli mais Nzambe na likolo asangisi banani ba ange bible parmi ba ange mensonge azaka se présenter de besoin Nzambe alobi tinda na kota instrument mensonge na kati banani ya ba prophète afin que ba resika nani
Akab. Ce que l'esprit mensonge, c'est un. Voilà. C'est que lorsque l'intervention en Zambéaka, tout le monde a 98, c'est 99, l'air au s'il vous plaît, au Balbasso, il y a un cata, les barres Kotaka. Bané Bakimisa, il y a un cata. 97, 98, 99, au Balbasso, il y a un cata, Bakotaka, Bané Bassi Sarango. Ma pasteur, ma balongo, ma balongo, bondela. Ponga pasteur, non, c'est mon blanc, bamba. Non, c'est ma belge, la chivamuto. Mais tout le monde est quand on voit, yo, Kuluna, oh, Yanké, Basangani, Basenin. Bakimisa Rwandais. C'est ça. Et c'est un montou na montou à maison qui ça place nzambe siko osani. Osala makam pour mboko. Merci apôtre et excellence Mobali Lupembe en tout cas pour un message je crois que batu balandi yo malamu numéro na yo batu bazana posa ba contacter ye ndenge na lobeki makamu nyos o alobi ezali ko engager ki ye na oyo tata nzambe auti kolobela ye ndenge ye moko alobi. Voilà, merci et zalaki pote topé sabino espace oyo bolanda nini oyo auti na ngomba akiti makamu ya koloba. Soki ko benga ye ba numéro yango wana obengi topé biso tokoyeba ko passer message na yo epai ya apôtre excellence Modim. Ozani kamba ko bakisa. Likambo yako bakisa za boka pona makambo nkola tali singai. Sona ba message ebele nakata mutu nkola lobeli ezebele makasi. Kola tali singai avion kwei. Namoni avion ekwei mais avion ekwei na mo amba bola nanga bien. Bato azolanda balandanga malamu. Namoni avion ekwei. Mais avion namoni ekwei na mo amba. Avion ekwei et panza animisa na mo amba. Nkola yeko tali sangai les soso à part avion kokweya. Nkola ko tali sansu dikaba dollar. Nkola tali singa namoni dollar. Et qui tient à 16. Et qui t'a les sous. On coule à tali singawana. La fois passée, le dollar est 18, 19. Lorsqu'il est dans sa colle, on colle à lobby. Une semaine de cocaïté. Le dollar qui t'a dit 80. Ils ont 18 000. Le dollar qui t'a dit 8 000, 9 000, 10 000. N'a pas tout ça bon madame. Mais tout encore la tali singawana, le dollar, ils ont l'ont rabisi qu'ils allaient là. Ils ont quitté. C'est ce qu'il faut reconnaître. Pour ceux qui lorsque mon salan Nzambe azako sakola zoloba bozako reconnaître grâce aux en 4 dans été tu risques de quitter 35 mais ceux qui reconnaître grâce aux en 4 dans et c'est moi de la ribambala pour ba reconnaître grâce aux en 4 no c'est ngeli basala nini la fois passée j'ai un message dans lobaki de part et d'autre na ki nango et pas ya mokonza mboka na sina kenda te pour ça makamsu ya papa na mwana oui na mo salan Nzambe mais za tata ngana za mwana na kati ya Kongo oui. Et ça va message mususu na lingana kende nangwe pana ye ya yemoko mais na kenda kite na koma na présidence mais na suka na nzela na koma na présidence mais na suka wapi na nzela yemoko na mokonza moko tukuta na wate c'est ça va message mtu esenga ya mokonza mboka yemoko et ça va message bien lobia mususu ezaka pona yemoko c'est ça toloba ke bat o balandi message oyo oyo bako komisa facile mais ba mokonza mboka to pe bako kolukona ba numéro oyo eza affiché ba benga yo. Bon, ok. C'est ça. Merci. Merci. Otokomi na suka, soli kambeza kubakizali, okuki kubakisa. Bon. Na pesi kambote na corps de Christ mobimba. Pe na koko bar na ngai, koko na ngai, kizamina kibila. En tout cas na sepeli makasi, ndenge azwi stade de Martyrs, na ebi ke kombeza makasi, na makambo eza na stade pour na stade de Martyrs, mais Nkolo azali à réussir. Des biologiques qui est dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Des biologiques qui il faut la guerre mais il ne vaincra pas. Mais il y a tout le monde pour la ambassadeur de Martin Dengue, Koko Nangai, Tata Nangai qui zamina à Zuyango, mais il y a réussir. C'est ça, la PCI évangéliste qui zamina en botte, puis corps de Christ en botte. Merci Tokomi pratiquement na suka ya Masolo na biso na apôtre excellence Mobali Lupembe en tout cas Tokomi na suka et ayaki pona kopesa message oyo autaki na yango na ngomba yemoka lobiki auti bangomba mangengenge badara akitaki ndenge nzamba bande ko orienter yango mona lati teni ya sac pona kolakisa que et azali toujours na losambo makamba lobi en tout cas et ndenge tolobaka to négliger ba prophétie to mépriser yango te to examiner yango ndenge biblia elobi en tout cas bato boko contacter ye ba numéro ne yango wana bo contacter
pe nayebi ke makambo oyo bokosolola na ye ekozala ba orientation ya malamu biso to komi na biso na suka rubrique na biso to zongi na plateau pour na clôturer Ereka toleki bongo na page rose na biso joyeux anniversaire na molandi monene ya magazine Ereka Ngwanza Patricia joyeux anniversaire. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salobola. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs. Ereka Anakapicha kako nitaka post Poso kupenda itawa cost Leo siku yako nishajikoki Tuko rafiki zako tunasema Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Ereka En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na basta tu vas sorry na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Ereka Na orphelinat la miséricorde bazali kosenga lisungi na yo papa yo mama landa na bokebi nyonso. Ereka Mama papa bana oyo bozali komona boye bazali bana ya bitike ba orphelin oyo bazalaka encadré awa na orphelinat la miséricorde oyo ekambamaka epai le prophète Arnold Adula. Bana oyo babungisa baboti na bango kasi babungisi lobi na bango te. Lelo ezali ya yo lobi ezali ya Nzambe. Un franc congolais, loso, biloko ya kolia, kosunga bana oyo, batanga kelasi, koya kutala bango, ezali likambo ya malamu na miso na Nzambe. Benga kaka na ba numéro oyo ezali affiché au besoin contact na orphelinat la miséricorde. Je voulais simplement lancer un petit message. Le bien-être universel c'est vu pour les autres. Nous sommes sauvés pour sauver. Jacques 1 verset 27. La religion pire sans tâche devant notre Dieu consiste à soutenir le faible dans leur affliction et de se prévenir du sûr du monde. Job 6 14. Si quelqu'un souffre, a la compassion de son frère, de son ami, même s'il l'a abandonné, la crainte de l'Éternel. Verset exact dans l'État. L'État lobby non assiste à personne en danger. Et ça n'a pas de bazar à souffrir. Et ça n'a pas de bazar à bazar à passe. Et ça n'a pas de bazar à bazar à colir. Et ça n'a pas de bazar à bazar à lipa pakolata. Et ça n'a pas de bazar à bazar à éponge à polale. Et ça n'a pas de moteur. Dans ce message de bande cognon sur le Kolandangaï. Bien aimé. Nous ne lassons pas de faire de bien. Car nous moissonnons autant convenable si nous ne lassons pas. Ces enfants, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre soutien. Ce n'est pas eux, ils ont voulu. Salomon Azorba ne te vante pas de lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Mon collègue là-bas, dans la vie, nous avons des imprévus. Nous avons des imprévus négatifs et positifs. Le lobano baza aw. Nanangwa pesa bango lipa. Nanangwa la tsabango. Mon frère, ma soeur, maman, parents zolandangani, parents mokota linga mona mwana na passe. Parents mokota linga mona mwana zolela.
omona paraboti mwana kizengi mais azomelise kaka ezolekisa bolingo amour affection mais bano na kati ofela miséricorde nana ngwa pesa ba affection nana ngwa sunga ba yango na laisser message na ndeko sola na ngai yaka tosala mosalo ensemble bano bazo ya kolia parce que yozali bano balata parce que yozali bana obakende classe parce que yozali bien sûr ils ont perdu leurs parents ils ont perdu leur géniteur mais loko moko po babungisi espoir te espoir amona nangwa ko pesa bango eza nzambe na yo mvuzo tala ngai yaka tosala mosalo ensemble otuni biso toza wapi tozamna na commune ya Kisensu na avenue Lukengo numéro 9 quartier 17 mai référence Eblus Kimbangiste maison bala itinéraire hôpital d'état bisika no sozwa moko zo mutuka na yo kitna matete okomna komla matete omona ba moto to ba taxi chez zawana zobela d'état matin yango mais yo okoma na d'état te tango sokoma na rétigère okiti otuni avenue Lukengo eza 4e avenue Lukengo numéro 9 orphelinat miséricorde et Zouamiwana et quand même nangai prophète Arnold Adoula momu na nzambe ko atembo so na bino na la message bande ko nyonso na la message na couche nyonso la population na la message na ba homme politique na la message na ba politicien nyonso na la message na ba pasteur na la message na ba croyant même vous êtes croyant on va dire makama tali bisoté Jacques 1 verset 20 la religion pire sans tâche devant notre Dieu consiste à soutenir le frère dans leur affliction équiper église. Point final édition mon collègue Tobi. Un grand merci Nabino Mozalaki et pour la collaboration avec beaucoup d'intérêt dans ma caméra tout ça qui bon on a élargi Nzinga Kouvoise qui assisté Bongo na Esther Mwanza chef d'édition Zaki Bongo Mati Matondo biso le magazine Eric Atolobaka qui cherche trouve Sokoluki okozwa Soboy Koluka en tout cas va vous compter parmi ba paresseux ya molo bananga ensemble Erika formation ya su fait des sociétés oya Kinshasa masolo ya promotion kaka nereka équipe ya ba reporter bien formé et pas ya coach Malukanga